na kati ya libolo na biso tozalaka na 3 madusu to le 3 madusu c'est-à-dire que tozala lidusu ya lifuni tozala lidusu ya libolo tozala lidusu oyo ebimisaka masuba siko libolo lidusu na yango nde esalaka mosala makasi yango wana nde eza wana yango ebimisaka pe règle. Alors okoki kozala no pe na règle maman mais ekozala na facilité papa si ba yo soko ebika nde basukola libolo no kitoko papa okochongo bien eroza na libolo fo yeba importance nango yikoloba nini eza eloko ikoyi komema opoto eza eloko ikoyi kopepo ikoyi kokocha ndaka libala soko zoswani yango bi à condition eza eloko pe ikoyi kotulisa ote. Il y a des femmes komona mususu bazolala na 2000 francs mususu na 5000 francs mususu na 10000 mususu na mambebele parce que babike libolo ezalaka marchandise. Alors soko bandi ko salela ngo okozana manka moroti les contrats écoute banda ko multiplier parce que yango ezana conterté. Alors ce qu'il faut c'est long que tu faut yeba nengo ko soigner yango moi ça ko boa kana kanda utchaka msebika bo moi c'est pas boa kinae tant usko matele aussi bien pour boa ki faut za mobali tant aussi bana moi so moni moi si pression na comité faut kanga pression. Comment peut le boire avec nos gérants on peut au tino notamment aussi parce que le boire au continuer aussi pour boire comme ma qui débima donc faut temporiser au type net frein nous tout qui éviter ce qu'il y a frein maïwane zongi allez enchaîner ça va bien moi ça verse me balle pas verse so beau verser nous avons so tokos so beau verser nous avons mba saka elengi moko don na ebite lengi zanga lipasa ton beau verser bomba c'est qu'il est à libala ezaka kusibana donc c'est qu'il est vrai c'est qu'il est ezaka yango vrai cop okolamba no olambaka bien olataka bien ozala sexy mais sona mbeto ebino aussi bana témoin tous en absolu bien exact ato pesanga o chaque jour pesanga $1000 $2000 mais so aussi banga bien te non keka koluka o asi banga bien non garder na ngoto boité mbongo na nozana kana mais so aussi banga bien te non keluka ka o asi banga bien ya wana ba papa ba maman pardon to sungana to si bana bien pour tout tambola bien na ba couple na biso je na bandi aussi ba yo so bandi aussi ba so gangité donc on maudit wa pena maudit ba lokayo donc on a musutu ba kata yo te fo ganga boy ka siba makasi koleka mbala siba kama kaisi boss ko mbala opesa sentiment te ngala peso ka sentiment te bino ba papa pe bosi ba biso bien ti ibangala ka gu sibangala ka ba sentiment mo boy na lobi zamba maloba ona loba mais eba matanga ba sibanga na scène parce que non ko ka te mabele pina de teleminga pour ça na mi chami sa pikina na yo aka aussi ba beza elengi mo ebate ko si beza elengi mo comme so aussi ba na muto lingaka mbali musomoni tala likata munene maibi musala te mais mbali musomoni likata muke aibi musala ezanimi foye baka ko travail mbali zaka to beta moi simba mbambo te c'est quelqu'un mo sa mo no malembe so ndo verser to yebi so mbala ngabo asala makamni so tumba mbon mon kaka po ebima po le kone utaka na cerveau ekiti e mana likata mama nyana yo meka ozo swena mona sina dobili bino suki ozana lidesu meka osukola esika clitorio ezana ngopo upusa musuni wa poso wana osukoli yango ezaka lokwa ba mibali obasaka bango ba circoncision te bazana poso moko boy poso wana gorona bango po basukola ba pusa ka poso na bango na se aposa basukoli gorona bango tant basali yo circoncision te ozape na risque ya kozoba infection ebele sukoli yango bien ozongisi pangoli susu ndenge singeli mais normalement na ebike mkomo bona tala pendant 5 jours abetanga kumoko mais na katanela encore c'est na katani français mo ebima mais dis donc putain c'est quoi ça ndetinga na sisarati na lifuni sona oza propre na sopelo Nestlé na lifuni na sopelo Nestlé na likata na sopelo na mabindi nao na bandu 600 na bandu 600 omona moto mususu azana nya mais basala ye circoncision azana l'idée souté omona mona mwasi mususu azana l'idée su ya munene lokwa gorona mbali omona mona mwasi mususu ana l'idée su moko ya muke o vraiment pour mona ngoya pasi et puis komona mona mwasi mususu l'idée su na eza vraiment kitoko normal. Donc il n'y a pas de babona mukuse biso bana basi tozalaka na chef na biso différente.
Mais si on a bali na yo, hein? Si on a zouillé. D'ailleurs, on a filmé mon kata rouge Johanna. Mutoni kata rouge za bombo pa biso ba joko baba biso ba karate ba joko to fiba ni bali makata ntina ni fumu fo fiba mbana to bon sera caleçon to sokoli bona biso na mai kitoko basama bien na za to sokolo kitoko o se parfumé kitoko o sokoli li soko na citron ngasa bino moni o li soko si la sote ya style a solo monika citron kana sa no ka citron. Moi l'ingéti na yo nanja lisoko anozo koto zo koto nika yaya atovona papa ta l'exil boko be obanga nini poto wana ba film soki papa abando kita mi ba le ba koma zo kita ka koti si boye taka ko beta boye solo taba solo mabe na ibo siba mo yo do ko siba mo bani mo ba lo siba ngate na sibe na makina na posa mo papa na mako na sibe nde na otikele butata siba ngane na siba o kataliko na ngate o buaka o mo epeki na santi o ngo buaka na bimi ka po garden o kaka kuwana liboso na pesa bino conseil kuwana liboso bino le bo travailler ba papa aussi ba papa na bino makasi ya kuwana liboso ezaka très important et l'équipe ba kunyo surtout nga ba joko na yibi so comme deuxième coup troisième coup mobala sepelisa yo na yibi no mbeto makasi. Je suis mongale et pour moi le sexe c'est inné. C'est mon fantasme. Même pas on a voulu qu'un jour on a actrice pour pornographe. Et ça qui vraiment pour fantasme maintenant. On a vraiment actrice pour pornographe parce qu'on a ça là j'ai l'expérience sur ça. On a l'équipe n'a pas parcours ok. Na yebi bien moi mingi et que ça là vraiment bien. Mbali msomoni tala likata munene maibu musala te. Mbali msomoni likata muke aibu musala ezani foyer baka ko travail. Mbali zaka to beta moi simba mbambo ete. C'est quelqu'un où ça moi non malembe so ndo verset to yebi. Mbala ngabo. Asala makamu surtout mbon kaka pour ebima. Pour ko ne utra na cerveau et kititi e manalikata. Zwa mobali benda mobali zwa eloko na ye yeba ko bimisa mo si sango lo kwa leta zati ozwi babumana mi palo koti sango na muna komo benda lo kwa biberon benda mana liboso fo na munoko na yo fo melamu fo ba ko caresser banda ko sise lo kwa e ko mata mulaya ta 2 mètres benda rango ndeza bongo benda sise la tia kolemba comme na point moko da amonique a kokalisute ndetinga dizamati na lembate ngaso na zwi mobile bongo na boyoka mawati en tout cas na ebite so ça va prière ni na ngopo na amona ke na tika ye akokate Som lokono nda usisi likata papa. Nda usisi likata papa da usisi sango pinza bien. Usisi sango to tia mingi pour que ça peut pas ceci ça peut pas sentir le corps ça la té. Si c'est pena likata papa nengi singeli et puis au fiba bombo. Ni au fiba ngo pele ki bu ya bombo. Na te so na belo ko to sana mbana to na pasa to siba na mbana nga. To usisi mbana sino usisi pena nengi singeli. To usisi kuzo usisi kuzo simba papa kitela bambumana so lemu kitela bambumana bando sisango kitela bambumana benjo ko tiona munako sele ko zo balance na kata munako balosa balance mabinja papa tango balance mabinja papa na munako ko zo simba penali kata papa umisa papa mama yana kewane bi makane pinelo kwa ya Mungu ano ela sadi papa komi pina na sentiment esi ngandi fole kate kota na libolo linga pinjele bima ufibi makata ufibi mapindi bien ufibi pina likata papa Bama bolola biso esa andeni omoso dikate koti sala ko kanjango emo fungoli yango esala mobali gu tongo fungola likate o fungola libolo boye esa ko gu esili tongo kanjango be sala ko ema esala so dikate yo ka bien tongo balo ke na endurance o momba so ali kono yango na pesa conseil nyonso on est conseil gratuit et pas la prise mo be ko tulate so mobali za likolo na yo ne ko mwasi bino bato bosengi basila bis Comment ça va la matière pendant le ban et à son makolo na chango na peka na ni papa
siko abeta ka pam 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 yo simbeka na mito mabele ko simbe makasi te simbe ngo malembe umuna ne mobala oganga mama mo pandi ni funi pandi masoko opesipe papa pesima ni funi papa kote sipe ni katana ni soko ata okokakate meka ko banda ko yekula ko meka malembe likata pezo kote ikezwa ela epubani mama wanje ko sibona ni soko okombi mo mesa ni poyimo poko miko mama soki ka papa ko miko sibona ni soko tonkuluka santimana ya ko siba na ya ni soko mama peut-être obaye ko siba obaye ba sibona ni bolo ngam na biso franchement dimina okobosa na ke uzali bolo bantu ngakambala ta kuna lifuni kuna lifuni ni fukazana tata lifuni zaka mkie ebende na abu tombala kote silikata taka to mutumoza poso sumba makasi uki bilobi poso sumba to yokota wesi sentiment za to kemba ni ko wambala osiba yo ya yana kati lifuni akoti so misapina litu ya simbio mabele osanti sentiment moko elengena na benga wezanga lipasa. Et puis ma beaucoup non souvent ce que je sais faisait kamuye nga sela na nga soina nga na simba mais batu msusu okoyi ko sela na yo huile d'olive okoyi ko sela na yo eloko ya Mike Kalamba wana ni majabu vaseline donc voilà pour na moi douceur wana et ça la bien na na pénis na nga supposons ba testicule na mbala nga yango na simbi net nga mbala nga aza excité faut finir testicule o kanye yango bu cameraman na pas excité bon mais ça vient télémi ali comme gabo nani adiverjayo papa nga muta diverzanga ne pas tout mettre dans le bon pas dans les arrêtés tant nga moi muke âge 16 ans ben tata mukolo bon âge super 23 ans ali kata munene moko abana ukapasi no poso tango tukomeza late no wato tino tango kumbonati poso kinto kia vinanga pono ka salanga il était là quand moi bata 16 ans papa 23 ans garçon jeune garçon 23 ans siko papa ça di 4 mais puis abota mano ndengini pona âge 23 ans dans 4 munene bon surtout moi côté katani na libolo na yo libolo ezalaki na ya mwana to déjà fonga maka papa nzaki vierge tant à côté katara ta libolo na papa mama makile bima donc ezaka pe no moi kitoko et na sentiment moko bagé na OK passe mais été donc sentiment makasa ta les jours na botama na ka bonté moi sina mobile bana taxi baoza na taxi baoza na ba bisu ezala rekota ba bana ba kota 4 personnes transport passe sempre que nsa ni bomemana kenda moi sina vandeloka moto wana chalet wana sali oke ba blo nzote sa nini etelema webo sani Osiba l'aise. Surtout à robe beji ba mukuse. Uma to kita pe bwaki. Obendi kale so mupandite. Obendi mupandi uma to kita. Male bo bat ba remarquer. Te boso bat ba remarquer be ba ndoki. Ok, daqui não sentiment. Uma te peno kita pena malembe mo mbal pe ata sentiment ke ndezo la baza ba mbal mtusu fava bwaka e come déjà e awe come e uti awa e uta awa ye kiti e come pe mele bi mo agangi moto okanga e kuna bima Esa nini? Si, nde bimara. Si oya si bakati la mamba. C'était liboso nde bimara. Si bibi. Okonjango. Kosiba ya bien. Basala ka njo to fe nina na e mo fe kota la likata. O ba mo ba ndumba. Ti, mo ndumba te mo wa sikilisa ile njo. Oui. Ba papa fo ko ba kosiba biso basi. Nabla so vinga bena mi tandila ngaye. Omolembola mama belle, ça m'a énormément sapi. Parce que on se dit non, mais ça fera bien. Non, mais ça me va tout le monde.
okota omukezala te lenga bamama bomeka kaka nayebiso bino bomeka ngo kaka bopesanga raison nga linga kosiba makasi ngape kosiba linga ngo makasi kokani alinga na kosiba makasi bongo mbali lokola akendaki mbali angani akeya tamboli sope wapi sope asala mosala nini aye sikoyo retard te ma ye retard nayebi no te mpo ani ntina nini ayeli retard nga nayebi yango te ale nazwi ka mba moko na bengai nanga mobali nesi olala ate po ye retard oye 22h oye 23h ba mama c'est quoi le problème kandi kosiba ezala nango bien bo na butu kosiba kandi ezala bien na butu bongo ale ozwi no papa obengani obe olala ate po ye retard ale ero oya nde mpa nanga novelasi na ntongo ye novelasi ozwa ya mobali nanga nazwaki na nkopo oyo obenganaki nga kobengana mobali te ofosibanga bien ngalinga no afosibanga mosusu singa mabele ozwi mpe so loboko nosimbi so na mabele na motombe mosusu ozwi sukuluko nango banzi oniata ndenge mabele pena finanga makasi mpasi na mongena mobali te na mwasi finanga mabele malembe ofinanga mabele malembe wana misi nanga dema te ja likolo wana na omona angele bauta de gauche à droite baokita sikoyo omela nonga mabele te ofina nonga mabele te olianga mbanga te na oyoka ndeni so nazwi mobali na yo akoti na libolo nanga oyoka elengi kitoko maintenant na bozo ba mibali na bino te le premier zaki nga Giovanni neng na yeka po no isa ba mama ki to so na libolo ero koti si musapi na yo bimisi ba perte blanche bimisi ba perte blanche etkali seki ozwi ka gan wana oti na mema le koti si so biso basi o senti penje tuti penza koli nyonso obimisi otuti kolo bimisi mama ozonga na bomwasi papa okota bwa kangami awoki gu normalement mwasi asokola libolo na ye na misapite asokola libolo na ye soit na sous-vêtement oyo elema obe na gant oyo ya bana ko tosokola bana ozwi gant na oti na mai elembi ozwi yango osystème olingi yango okumbi yango alozwi na kati ya libolo na yo kombo na mbetu ya nde nalinga balalelanga nalingaka mpe balalelanga surtout na mobali na mwasi te mobali mpe nalalelanga bobio nayokaka olinga te osibanga te ndetikanga mpe na mwasi nalalelanga mobali sika osibanga le moso eleminga mpe na matena mobali na mosibalanga mobali mpoka mpe nasiba mobali makasi nasibaka mpe na mobali olinga te ai kota na makasi salikata nga na ovivre te bongo lesibien na ovivre ndeni oh mais bakoma osala peni nango bango te mais bango basala bango mpo marché électronique batiaka bapili te ayoka sentiment ndeni bongo sepesi coup circuit moto akufa bakufa lisu te mpo na kati kuna malheureusement ezala pota mais kolala mwasi to kopesa mwasi sentiment eza kozala na likata monene te nde bato mosusu baloba nga nayebi kosiba boye na boye te kosiba bien eza oyeba sentiment ya moto oza na ye nga so sentiment nanga eza ya mabele mwasi mosusu omona sentiment eza na misapa makolo alinga balembole makolo mwasi mosusu omona na suki awa mosusu na kingo mosusu na nzela lisoko donc eza bandenge ebele yango na globalité ya nyonso sala nyonso na moto oyo olingaka mwasi kozosiba mwasi libolo fo yeba kosiba libolo yango bien zikisango vraiment ntango osenti kili kati ezokota il faut nyongola ngo mozonika ngo mako ewi moto asenti ke likati kote na libolo nanga yo mpe mwasi koninga te ke ozwaka babien babiloko makato ya mikia wana esala kitoko te ntango oyebi ke libolo eza monene oka mpe likata monene botanga ekosanga esala bien yo eza libolo monene oke koluka so kosiba na moi boye ezala mwa bien bozala mwa kilimekitani apapa leloko oyoka ye mawa te aza mwana ndeko na yo te aza mwana nkasi na yo te siba ye bozala mwa kilimekita mwa malili pende kota siko chambre na bien climatisé obometi oboma ye akufa oma bena vana babuloka ezali mobali na jour na siba tala totonga bino toloba mpe neti nga bila so similonga bien te nga monana nga pasi te nayebi so vérité papa eyele natondi ke bandela sibanga lisusu soit so namoni koko kosibanga te nakolukelo banzete nga mona otraité nga bafi banga nzela lisoko oyebi ntina nini bafi banga nzela lisoko
po bakuta lisoko yango propre bakati yango bapoile eza soin ntango okotisa lolemo comme c'est bon parce que yo mokoni baosibo bafi baona nzela lisoko mibali oyo bakanaka basi peti ana ifozwa penya 9 coups ifozwa penya 14 coups. Ah papa kaka yo moko oyo obwaka makila pamba ominyokola basi tolinga travail yo elisangaka nzungu nzombo komisoka moto nase penya ta 2 jours nakokokotilisa penya soki na nzungu nzombo te biso basi tolinga bongo bakwa belebele wala belebele yo okotika piu obwaki yo penya monike na mobali deuxième coup piu obia na okende troisième coup piu na okende 12e coup obia petit ovement sentir elote ngalingaka 3 coups mais il faut na sentir moto kitoko kosiba ekipara place te ekipara place ata na kiti ata na nsima ata wapi osiba no alaise omosi oyebi noka mbeto oyebi kobaola mbeto oyebi komaîtriser mobali na yo na mbeto en tout cas ata bobimi libanda boswani bofingani oyo ezake bofingani bamabolo makata bayoki yango bapi nonono mwasi wana aza mwasi te ayebi ke mwasi na ye amaîtrise aye place nini mwana mwasi ntango oza na mbeto na mobali na yo basheri ozelaka te ke papa nde apeso elengi banda kofibela ngai mabele bafibaka mpe mabele na mino te lolemu ozobenda yango okwa bebe ozokomprendre ozobenda libela mobali no kito soko koluka oyembi mwa moke epesaka mibali plaisir makasi omona mpenza nzoto apere etelemi yo ozelaka pere ndamba na koshipote yo mpo bubulu na etelema yo mpo kotelemisa eloko ya mobali na yo otelemisi yango mpenza opesi yango sentiment mwa obave wana ekomi obima ya mai ya claire wana mpe ebimaka bango neti ebimaka mpe biso ozokomprendre seke mobali akoti siko na bien ya sentiment okomprendre soki osilisi oluki moyen nyonso ke opesi bizu ya suka alors omona pere ye moko abaluki deja atie yo na se mosala ebandi tatami ebandi eza na mibali mosusu mpo oyoka sentiment fo opesa lifuni soki opesa lifuni te akoyoka gu te o libolo kaka liakaka libolo te change oyo nga benganga ben mwananga quel autre jour dans ma vie oyo nanga tosoka na posa besima na posa aussi banga na be non dele non ça là non na taille de non bon là que vous ça ne vous partager elle a tellement trop bisous bye ozwi pene mobali na yo sopela ngo niscle banda kosise mobali na yo ntango ozosise yo no mobali averse na osise te mobali mpe averse deku na osise no basala yango te mama linga mobali atamelaka kisa bukoko kaka ndenge ozosise averse mama bafille mosusu omona kaka na osise na kokarese mobali moto azwi mutuka yo banda bolinga na mobali ata viola mpe mobali asombela yo na mbeto nana tala nanga na mbeto yo na tala na oyembo na tala na nini nga na tala nanga mbeto nana tala nanga na fiba mobali nanga likata yango nde tala nanga mais normalement nayebi ke mokoma oyo natala ye pendant 5 jours abetanga kumoko mais nakatanela ye encore nga so nakatani français mo ebima mais dis donc putain c'est quoi ça azala tata mosusu ya mokolo soki asili yo neti okoka gumoko ogene dans soi opesa o te kosiba na yango kaka technique ya moto na moto asibila kosiba l'équiparage te oyo banango na mosusu moto ya 18 ans badéverge na okala mingi ntango tozala chasse mais omonaki akoki eloko te mais tata motu bokasa peut-être aperdre asili yo c'est retrouvé ke tina matrice kasi yo kolinga tata mikolo mpona ezala donc tata mokolo aza te baza mibali mpona nga kolinga mobali nyonso eza normal kolinga tata mokolo ezala okarese nga na karese yo nalingaka nga mona mati na sibi mobali na nga eya na ebele bakamwe babi kosiba ame wi mobali kane nga sibaka yo mwasi yo mpo kosiba mobali makasi donc eza réciproque biloko tosalaka mwasi libala alalaka na bilamba te mwasi libala alala na robe de nuit te moto lokola nga na libala nakola na robe de nuit jamais nola elongi mwasi libala alala mutakala mba ntomoni talikaka moke me ebi mosala bapepela mike swaka ebino osaka na pepela mike swaka makasi mwasi mosu alingani mobali te aza ne disaki likata monene wana likata monene te mwasi mosu alingani likata mo normal mosu balingani likata mokie eza basi mosunga nayebi balinga moka makata minene me mwana ntanga komona bango eza te alinga moka mbele baza makata minene mwasi mosu alingani baza ne likata mo normal
au babi nangado yo do babon il faut le katane na répondant à mati bâtiment 5 robe moko ya bien pombala ko benda ka sim pandi ba ko tika kata tui et na ho tante no ke olu ko soka le sokti ta suba boy muso ba ka sona ni ne na makasi na olu mami kina ndoto ma do sim dandi za moto ngo benda ka sim pandi boy bali kama watu ko tika kata mama komi on ngola ta sim te poani singa ngebo mayo o tenga linga singi te ponde vanda na njali soko bongo na ka telefone pesa porta libungu ya e pesa porta libungu fiu balata ngo ta komona mtu zo kende zo tenda kaka azo mo fiu azam takala alati string mama yiye kulonde balata string te Antoine a 3 madusu o esala que c'est puis ça mobali comme ça mobali na ba niveau mon boy plus de soit liboso eza munoko oui ya mi balé eza oyo ya liboso donc libolo na biso ya basi ya liboso puis ya misatu eza lifuni ce qu'on a comprendre est ce que munoko eza lidusu nde mais quand nous expliquons oui munoko eza lidusu parce que biso basi donc aussi c'est mobali fait que ce qui biso to sala boy donc et ça là que munoko eza lidusu te mais donc ma position mususu de ça là que fait que mobali tango côté lo na e de ça là que comme lidusu tant mobali azo sala bava et vient wana de ça là que munoko pe comme lidusu pe kala mingi te nga mona la kisabino nde ni ça là que comme lidusu biso mo boy ki ne bien ka lobi abi munoko pe za lidusu tango ozo système mbali to mbali o sa bava et vient ezate ka yo o système mbali bete mbali pe akosa bava et vient kanda sala na seka ne pe akosala na munoko aposo msusu ibati na rapport sexuel bato ebele bakangamaka na poso wana olalika bopandi makomba loti mbala sala tu moi cheval aussi yanaka bien mobali na mobali ana position na ye oyo ya préféré ke oazalaka no soki asali poso wana angulumela ata kojuire bafilme soki basensible na pornographie donc soki nasi acélibataire bo atalika filme wana il faut c'est obligatoire il faut mobali amata ye tu peux regarder ça wana mobali na yo ou bien à défaut kozala opréparer mat na yo obikona mobali anga ndelo bomatona rendez-vous otaleli ye filme wana otaleli otelo okangi baposition otali baposition otali ok ere na kozwa skoshi nanga na ndelo elaka bongo mwasi libala alalaka na bilamba te mwasi libala alalaka na robe de nuit te moto ko anga na libala nakola na robe de nuit jamais nolela mwasi libala alalaka mutakala mwasi kozosiba mwasi libolo fo yeba kosiba libolo yango bien zikisango fo matango osanti kili kate sokota il faut nyongola ngo mozo nika ngo makwe oui moto osanti ke likate kote na libolo nanga yo pe mwasi koninga te ke ozaka ba bien ba biloko makato ya mikia wana esa kitoko te tant webi ke libolo eza munene okape likata munene autant ekosanga esa la bien yo eza libolo munene oki oluka likata mukia ofute okarese nga na karese yo nalinganga mona matina sibi mobali nanga eyane bele bakamwe babi kosiba mais oui mobali kanenga sibaka yo mwasi yo poko siba mobali makasi donc eza réciproque bilo to salaka nga ba fiba nga nzali soko obitina ni ba fiba nga nzali soko po bakuta lisoko yango propre bakati yango bapoil eza soin ntango okotisa lolemo comme c'est bon parce que yo mokoni baosibo bafiba wana nzali lisoko mwasi osuka likata mobali nazalana na likolo nango wana na rondo nango wana na kati soki ezala mwa libusu na kati wana lolemo eza wana osibi balikata mobali mwa na kati nango wana likolo nango wana libusu wana ozwaka lolemo nokotisa mwasi zwa lolemo na yo kaka oyo kotisa omoni likata na bi nyonso te po nyonso wanso tolobi ekomi na monoko ezotravaille tolobi lolemo ya pamba osimbi ngo kaka osika lolemo na yo ozobalansa oka likolo wana mbali moto mona etalikaka moke me ebimosala bapepela mike eswaka ebimosaka na pepela mike eswaka makasi mosi mosu alinga nde mobali te aza ne déjà ke likata monene wana likata monene te mosi mosu alinga nde likata mo normal mosu balinga nde likata mokie eza basi mosu nga nayebi balinga moka makata minene me mwana ntango komona bango eza te alinga moka mbele baza makata minene mosi mosu alinga nde baza nde likata mo normal
o babi na ngado yo do babon il faut l'ingakatane na répondre à mati mibali o bakanaka basi peti ana ifo azwapenya 9 coups ifo azwapenya 14 coups ah papa kaka yo moko oyo obwaka makila pamba ominyokola basi tolinga travail yo telisangaka nzungu nzombo komisoka moto nasebenya ata 2 jours nakokokotelisa pina soki na nzungu nzombo te biso basi tolinga bongo bakwa belebele wala belebele yo okotika piu obwaki yo pene omonike na mobali deuxième coup piu obia na okende troisième coup piu na okende 12e coup obia petit ovement sentir elo te nga lingaka 3 coups mais il faut na sentir moto kitoko Antoine a 3 madusu o esala que c'est puis ça mobali comme ça mobali na ba niveau mon boy plus de soit liboso eza munoko oui ya mibale eza oyo ya liboso donc libolo na biso ya basi ya liboso puis ya misatu eza lifuni ce qu'on a comprendre est ce que munoko eza lidusu nde mekano expliquer oui munoko eza lidusu parce que biso basi donc to système mobali et fait que ce qui biso to sala boy donc et ça là que munoko eza lidusu te mais donc ba position mususu de sala que fait que mobali tango côté lo na e de sala que comme lidusu donc mobali azo sala ba va et vient wana de sala que munoko pe comme lidusu pe kala mingi te na mona la ki sabino nde ni sala que comme lidusu biso mo boy ki ne bien ka lobby abi munoko pe za lidusu tango ozo système mbali to mbali osa ba va et vient ezate ka yo o système mbali bete mbali pe akosa ba va et vient kanda sala na seka ne pe akosala na munoko bati mo sing o robi mo boya bien mbala ko benda ka sim panji ba ko tika likata tui ezo na o tante no ke o ko so kale so kitsa so ba boye no so ba kale so na minene na makasa na o mama kina ndoto ma do sim dandi za mo tango benda ka sim panji boye mbali kama watu wakutika likata mama ekomi ongola ta singte poani singa ngwebo mayo otenga linga singte ponde vanda na njali soko bongo na ka telefone pesa porta libungu ya ipesa porta libungu fiu balata ngo takomona mtu zokende zotenda kaka azo ngo fiu azamtakala alati stringi mama yiyo kulonde balata stringi te